Là on a yoka to orchestre pendant structure fait vendre. Non, na sali orchestre c'était zaka groupe d'accompagnement. Na sala bateau bazako accompagner donc ils en orchestre c'était. Ils en orchestre c'était mais ordre ezali. Ordre ezali. Si vous voulez aller toi doit ba chant de la gaba animation. Te ba chanter aux ala, ba chanter aux ala mais pour l'instant non on a single Jérusalem Bokasika. Chant moko ezali en français. Mais ça va style na soya mbonda. OK. Na iloko moko mais le moko déjà bimaki mais na yebi ke tant na ozwa ba disposition ya album nde boko ba chanter na ba rumba ba nini mais le na animatrice. Fona tano show non ba comprendre que show ezali. Ya sigo ndenge sigo yoza animatrice au bien. Tant on sala orchestre. On s'appelle animateur. Pourquoi pas bato belé na mboka na biso ba luka musala. Ba animateur belé okimamba on a vraiment okuta bato bazokanga okboka krina yo. Zela zo luka mbongo balula o ba bana ki a evre na ngo na ba obwaka. Mais pourquoi pas ceux qui na sali mouvement ba yape ba cha ba voix ba yoka ba mupelo. Bano sali musique, ils ont makambo moi na musique, mon na question na sali orchestre makambo ils arrêté, ils arrêté. Pardon, on comprend. Bando ça la musique. Place tamboli tio comme les lori tentele yo moko bo sala pe makamna yo sala mamno yo mo. Ils ont makambo moi na musique, ça la mamno mo na makino ah. Ce na sala musique. Boko sala kama petite ba faute to ba erreur musu ba kulutu ba sala. Oyo mo na question na sala orchestre na to na komi ngambo makambo na ko sala ngote to na ko sala mutu te to na ko sala bote to ko zala te. Ezala pe. Ah oui, ezala ko. Neti ba mamno ti la. Ezala mamno ndeti ba souffrance o wana mona na mamno musique na holi na tena mo itambo. OK. La souffrance on appelle dans la vie na ko linga teke na la tango mutu azo travailler pas non. OK. Mais on a souffrance on a mona ka yamsu mutu azo travailler pas na amona na moti. OK. Si ko ezate ngana ko mola tsa batu ba souffrance dans ngani so on na mona na vie na ko mola tsa mutu travailler non. Beaucoup de gens qui ont makambo za makeno na ba orchestre mso les cas to ba bisbon éviter batu ba découvrir pas faire mais éviter sur orchestre mso les cas avant comment pas faire ba musique bêta et ça rappelle que nous avant toute opportunité faut dans nos système dans notre pour moi si pour tout le monde dans entreprise belé avoir pas confier moi pour c'est moi responsabilité c'est ngana nous faut bi mana patron tout ça moi le romo boya pas confier beaucoup dans mon ah na kutana mutende nini letinzele vrai chéra tonda boy namona sort mais natika la osala mote po nabanda ko yebisa ba libère wana kinaki musala soki koti na ba mambo wana na kati bebisa maka lelo ningo za yumo qu'est-ce que tu t'es dit ningo meki on se mona terrain za pour lelo ko kana yo. Oui, non, pourquoi pas, nauti déjà na bilanga loyembo. Nauti déjà pas mutuo, aza de lumière na mboka na biso. Retinzela ya pe na animation à s'imposer, pe batu ba comprendre que moi si azobwaka na longola ba fi ba complexe ya likamboza na ngo yo kasoni faut que ndoluka musala. Pourquoi pas esimbate? Ba comprendre d'ailleurs que Retinzela sala animation. So na pesi batu pe message ya bien animation, batu ozota yo kanga na okota kota pe. Alors un message particulier na batu tout ba otala yo. Oyo ba soutenir carrière na yo na monde entier. Qu'est-ce que tu peux te dire? Ouais, na osenga kaka ndeti ba mécène minene na mboka na biso let na belela déjà boss Abed Chou. Chéri na asundola Abed Chou alokota ndeti ba Abed Chou. Boss de boss, aza patron azo soutenir bato belé na mboka oyo ezaka teke fo bokenda osunga ba orphelin bokenda osunga ba veuve bokenda osunga ba bato soki pe o kaka bazanga non neti ba œuvre oyo biso tozana mo boye na mboka na biso ezate aza mutu mo boye ba mécène ya mboka na biso bato ya malamu basimbanga bien pona tamboli pe troni na bola chada tabisa ba mboka belé sud nord est ouest tozo baluka po Sama balula toto ya toto kamongo balula ritele atokota paluka mongo ale wana mumba kaka boye yesu kota kaka boye bote randike ritele leli ya wili musheni bana mumba kaka boye yesu kota kaka boye
plaisir hein, ya kozala na yo na mboka, c'est une bénédiction parce que ça confirme que na misala tout ya mboka basi pe ba fois ça la yango ba li parité ngo yango mais yo siko zo persévérer, nous te remercions et t'encourageons dans la démarche parce que la facilité. Est-ce que ndengo tout na médecin kobwaka ndengo bwaka makasi po bwaka makasi pe ba likolo et puis influencer pour moi sinon tout na médecin te na tuna ba médecin za na mo eloko te moni ya Charlie soki nzamba tseli kabokati na yo nzamba yebike za mopanga na yo nde yebisaki Moïse bike nzambe nazali kukuma na okendo libéré bana Israël ndeni nzamba lobi bwaka eloko eza na liboko na maboko na yango wana ndo mona ba don ya bato yango mona ya Charlie avandi na plateau bwa tuna mutu question mona pena ki bourgeoisie moko boye eza na entre yo ndo mona ke mutu soka na don na ye et ko sala effet moko te soki alandela ba principe na mo bien nalala na avant na mela masanga te na mela whisky te na noala te na mela cigarette te tant na respecter ba biloko wana c'est na malembe osala nente na noala te na mela cigarette te na mela masanga te na mela whisky te. Ah bon? Yeah. Moi si aobwaka na ba foule bokenda ba Russie wana ba nini te ba bozo bwaka bandula minene ba bandula ba place to mona gayaro wana rita zo bwaka sans masanga sani ni pe moi si. Ah bon? Et ça donc tout na ba websa o ba sala ba ndemo bo balandela ngake te ano sala ngona kuzu sala ngona kuzu mais mutu o leti na monde ya biso musique ndeto za bo so na nwala na ne loko na banga te pona nwale na miso bato. OK. Donc basala ba trap mo bo baluka ba yebaki anwalaka ba loingi wana podium no ezaka likabo nzamba tia kati nanga et puis tant on a comprendre que musala onde esala nga lobi na tsake munyo so vomiza la marche. Mais dans ce biais moi genre te na bino ngana utina na danse ngana utina folklorique ya mama na mama evala na PCM bote place za biso to utina na mbonda mbonda eza ba danse belé et binama et pas extra ton nga yom to yana na pesa ba danse. OK. Oui. Ah mais c'est normal. C'est bien, félicitations. Yeah, alors on va pas te prendre beaucoup de temps, on va te donner 2 minutes. Na 2 minutes Wana, tu parles avec les publics et tu adresses un message à ton ex-patron Ferregola parce que tu as préparé Casino de Paris dans le 7 novembre. Alors tu es dans Paris. Alors quel message que tu vas lancer à ton public au bah adopter yo et puis à ton ex-patron Ferregola et puis bambote to kabone 2 minutes. Willy Mouchena Rotala le code mondial, ya Willy Mouchena. Ouais non ebisaka ka batu nyonso emite malamu ya mboka na biso pona ebiki tozana ba lycée ko motema mama eli ekofo ba songa batu belé ba fondation mama Denise ezo sunga batu belé ritinzele animatrice moko azalaka na mboka na biso ezalaka te okabola loso okabola liputa non evre oyo ekobunga te na mboka bochangu maboko bochangu vraiment maboko nde lelo nazana na DM Prod Jani Mungu Fondation naza wana ye mta soutenir Ritinzele fondation ezalaka te ke soutenir boye non ocha pe Ritinzele mabuku boss abeda shu ya uli musheni koda mbuka ex patron na ngai musala malamu makambutu malamu nzamba fungoli banzela makambo bakombate kangaki bato makambo nzamba fungoli ba porte nyonso ekendeka malamu ba public o nyonso bolinga Ritinzele pour continuer toujours à soutenir Ritinzele et ils allaient bien pour les affaires ya mboka na biso to kabola te que oh ya osala nini ya obeta nini non to pesa motu tout chance ne to mona na ba pays étranger to mona ba mboka libanda ba pesa ba artiste na bango nyonso chance Ritinzele na tamboli ba mboka ebele na mona Ritinzele na mboka batu te na zalaka ngamo ba mon père na mona na mboka ebele na mona na mboka ebele si de nord est ouest na zo baluka ka poeza mama la Merci Ritinzele, rapidement et puis on va faire parler. Ouais, non, parce que
bambote na nga na bato nyonso oyo bazotianga maboko ndeti fondation Jani Mungu ezwi vraiment makasi ya soutenir artiste na bango po alingaki œuvre oyo ebunga te na mboka. Jani Mungu mama social na Canada, motema ya ingénieur Patrice na pesi sumbote na famille waleba na Canada, Mave fondation Mave na pesi ya sumbote na pesi sumbote na bana ya Jobu vena ngai ize fule ebende kata rebende maître Pakasa Trésor base mobimba na Yesus na Pretoria wana na omona les boss de boss Randiket Serge Zobena bana Sudaf nyonso ya bino yango wana Kaska Sereka Poison patron na pesi mbote bele na Luanda na omona vena ngai Onasis Bokulaka bana Luanda nyonso masana ngana msimango Maître Corsis Madoda na Luanda wana Ephraim Mangangu Gloire ya Gusi batutu bazi mobimba na Mombele les amis de Ritinzele na Paris na mona Misha Mayamba motema Charlie Teka Jojo Ngabe na Mombele ya bino yango wana. Merci mbote kaka rapidement parce que bon napesi mbote na bato nyonso balingaka Davido Ritinzele ye on azobete na studio boyebi ke Davido abinisa mokili lingai na beta banzembo yesu aza bien ngam na beta nzembo wana na obeta nzembo esali succès. Merci Davido. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup Davido. Calme-toi, calme-toi Davido, on s'est calme. Oh, c'est calme, on est à la télé, on s'est calme. Merci beaucoup, c'était la rue Tenzele, tu as tout notre soutien, donc ça c'est ta maison. Eve Sorezali, photo Lobelango, on a un message au comité Lobelango, si tu veux venir, tu viens quand tu veux, c'est ta maison. Merci beaucoup, on te souhaite bonne suite de carrière, plein de bonnes choses à toi. En tout cas, nous sommes d'accord.